Bienvenue sur Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya sika. Bienvenue na balandi nyonso ya kala bandeko na ngai. Bienvenue na bino nyonso bokoti sika na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. La famille toyeko yamba bino kandenge ezalaka na système kaka ya kitoko. Bandeko na ngai lelo na ye na pasteur de la foi. Ebele ya batu toyebi pasteur de la foi. Azam sala nzambe ya tongo ate ya kapenza kitoko bandeko ebele bakotaka kutu na église ya pasteur de la foi o ezalaka na kin ba mosusu bakotaka na église na ye o ezalaka na poto précisément na Paris bandeko pe mosusu balandaka pasteur de la foi na nzela ya YouTube balandaka ye na nzela ya ba TikTok parce que zana ba prédication mosusu o bato bazwaka ya muke prédication moko o eza vraiment ya makasi bapanzi yango sur TikTok pour que esunga batu mosusu pe ezalaka ye moko pasteur na biso de la foi omona osala mwa vidéo na ya mukuse apanzi yango na TikTok pour que bandeko mosusu balandango. Donc aza pasteur moko asungi penza ebele ya ba famille asungi penza ebele ya batu na ndenge moko kaka ya bien. Quand on a lobaka toujours que pasteur de la foi aza moko ba pasteur ya Congo na biso ba pasteur o ya minene ba pasteur oyo ba yebi penza liloba nzambe ba pasteur o bazo sale na nzambe na busolo nyonso pasteur de la foi aza parmi ba pasteur wana siko lelo kisongi songi officiel lelo amemeli bino makambo moko ya kokamwa mwana muke aote ya na église ya pasteur de la foi mwana muke bandeko na ngai makambo kokamwa ya kokamwa penza yango na lobaka toujours dans la vie ya nzambe a utiliser ka mutu nyonso aoki ko utiliser bato mosusu mona alobi je m'excuse nga penza ndumba ko tiko pesa nga prophétie te mais nzambe soki alingi utiliser mutu pona ko sauver yo ako utiliser mutu nyonso bandeko na nga mwana muke nazotiela bino video ya mwana muke ndenge azoteya boyoka maloba azobimisa na munoko boyoka makambo azoloba bandeko na ngai eza teke azoteya na ye ka ndenge ezalaka bato mosusu aoteya na ye azose filme ye moko te aoteya en plein culte bato baza ebele na église mwana azoteya sans kobanga otali mwana boyolobi ça c'est le Saint-Esprit qui parle en lui ezaye moko te ezaye nda azoloba te mais le Saint-Esprit bandeko nanga avant na tiela bino mwa vidéo wana naika ko sensibiliser biso ko sensibiliser pe bato nyonso kandenge ezalaka bandeko nanga soki okoti na chaîne na biso oza sika na chaîne na biso yango na koya ko senga kana bino bo s'abonner massivement. Chaîne na biso eza chaîne na sika, eza chaîne tozana besoin ba abonner, tozana besoin ba partage na bino. Bo s'abonner na chaîne na biso la famille, bo sala la biso pe partage. Et ko sala biso kitoko penza mingi makasi biso tolela ba partage na bino to lingaka pe ba partage na bino bandeko. Donc bo sungaka biso na ba partage na bino. Ba partage na bino ezalaka penza kitoko mingi. Bo s'abonner pe bo hésiter te ko s'abonner. Quand ndenge ezalaka moi ba remarque et manquer nango te ba commentaire na biso botie soki ozana mwa remarque ko sala remarque na yo na ndenge moko ya bien ebela batu kutu bakoya kotuna mongongo toyoka kango quelque part oui boyoka kango quelque part ezaka ngai mama Ines oyo asalaka pe pa ya Étoiline Ines TV donc nazalaka na chaîne ya Étoiline et puis nazalaka na chaîne pe ya Kisongi Songi officiel wana ezaka ba chaîne na biso ka ndenge ya ko pesa bino ba information ko salela bino ba analyse koya kosala l'évangélisation surtout na makambo nzambe toza bana nzambe bible ezoloba na biso vanité de vanité tout est vanité donc musala na biso ezaka kenoto panza liloba nzambe place nyonso pe bisika nyonso na ndenge ya bien bandeko nanga nazotiela bino video boyoka mateya ya mwana muke azoteya na église ya pasteur de la foi. Soki to landi wana to silisi bandeko nanga eza na publicité mosusu ekota ya Gave Cœur la famille to landa pe publicité wana eye pona kosunga bandeko ebele ba o bazobela Gave Cœur aye penza pona ba solution na bino na système moko ya tokos to landa
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Papoza peut-être bota ailleurs au sundola bana anotika bango. Okenda kolanda charge mususu. Okenda kolanda charge mususu. O sepela na bana ozana bango lelo e bongo bota avant. Baza wapi papa? Baza wapi? Aujourd'hui nos parents sont devenus irresponsables. L'irresponsabilité des parents. Biso ba auto telemi. Tout ça va témoignage, irresponsabilité à mes parents. Irresponsabilité à mes parents. Papa, biso bana to sana posa affection na bino. Maman biso pe bana to sana posa affection na bino. La Bible dit ezande esenginde na papa na de na mokanda na de correction chapitre 12 verset 14. Ezande na ba papa kokende ko luka pona bana bango mizana bana te kokende ko luka pona ba papa na bango. Papa encore une fois wapi bana osundola bango oboya qui charge. Aujourd'hui nos parents sont devenus irresponsables. Papa oza awa o sepela mingi ozano libanda na ba fertilité na makambo zo kumisa Yesu Masia Nazareth te osundo libana bana batikali musika papa wapi responsabilité. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire.
ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Mpona maladi ya tension, diabète, AVC to pe obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.